elongo ba grata fia malchance Kimbe fwe fia ambi tenovat movat clotec diprozone betazole ketazole nyonso na kati pia potika yo ke finga mamondo wala ba problème mal à la tête mwenda kokai na yo jamais quand ne mwenda kitoko bungu azwa mamondo yombo makiasi fia malchance ya mwasa ba kachère mwasa ba kisi liko na bebe bini lembola munene fia lembola mama oyo yebite no yeba ndenge mama lembolage les lesbiennes ya salité moi ça sur la produit moi j'attends parfois malonga Jacopo Mulumba Nzamba bitolia na ba oyo ba nango te to mela na ba oyo ba mela te pamela moto abombio na ndaku ozangi place ovanda mutu mo bazio vraiment habiter il faut na vana et pamela za facile te mutu mo ba obimisa mbongo na sombeli bino bilamba aolesa bino vraiment donc bana wana baza bien parce que déjà bientôt ba obanda ba misala bientôt ba boulangerie zo fongama et bientôt ba coupe couture donc mutu tout musala atanga ipe na mi placer pe na ko banda na formation wana donc belle vie en tout cas Poutine Nzamba lola pambola yo Nzamba lola batelo belle vie na ebike Bruxelles ce bokebi te na ese bino bo mona ngai vanda penzo mona ke mama Belleville lo aza fierté na biso wa longola ba comédie suki metango ba omona ba vandi bazo finga ye mama Belleville wa longola ba tusoni lelo na monde ya comédie mais mutu mo boya vandi a 8 ans ya ko finga mama Belleville bien kazanga esala ko ndenge Belleville ya na TV ela biso slogan moko bo famille bota shalom voilà famille bota focus et famille bota silence obi kanga makasi ikanga jusqu'à présent na ba infiltré bosani lomo ba oyoka gu ba oyoka gu tadinga lapa lobeko leka lelo yango pe na komoko na minoko bato ebele lobeko leka lelo ozomona par rapport ya nini par rapport ya force non d'abord azanango et puis aura azanango lokuta azana na mikanda ngo pe ba pesa ya ngo penza ba pesa mikanda telema tanga bomaka mutu na kasha vubu babimi famille bimisi la mutu bongo ye makanza kendaka te poani makanza to chaka bane lengesa o matatisa yo akoma makanza te poani ozomona tanga boma mutu famille sikoyo batali babite bakokanga mwana biso te bazaka bambanda ti aya okuta siko mobali na katiere na fille wana papa mwana liboso bitumba la fille siko aglissa na carreau kobeta na betanaki akufi sur place wana na okalikile bango te ngasi boyo olobalanga na olobaka na Belleville mais oui il faut lobango parce que Belleville la superstar Belleville ça icône na yo donc il faut le baka na Belleville pour ça le na Belleville te neti biso to mona mama bino zane na succès te apesa kana te ngana ko vanda mana ba do calculer makolo soso simba te ba do swana na ba 1 million de ba 2 millions ngana zo o mona minute o monta Belleville ça na ba valeur moko boye na minute oyo mutu tout il faut ridiculiser mutu tout fa kumisa ye mutu luka Davina Apwa na peso bambote merci Davina Apwa lobi Belleville za océan za mai richesse oye na kopo toki soza mosa mayele yo soza mosa zobo oye na kopo loko bango mais biso basa mayele to yana ba bidon mais yo mutu moko boye o comme na niveau finga mama top mama top alesa yo ko lesa mama top ta yo batangele kombona te parce que bon est-ce que mutu lokola ye na ba valeur na ba kilo mama top ko calculer essentiel lokola ye vraiment valeur onanu dada international azanango ya zanango te si réellement aza mwasa malonga yo lo place na vanda za place mutako bokola mwana te ya musique ekata ma air nini ozolala na nini na kati rouge libanda chocolat siko dada za na ma campagne place ozoyoka kaka bandeke baolela chika oyo kama kele bandeke au la différence entre ina dada c'est comme maman ta passe na ma campagne t'as la différence ya ye mais ye famille
société parce que apesaka na été siko bango faut ba calculer leader ka leader Belleville alors biso toza ba mbo Belleville oui j'accepte ngama na pitbull à Belleville ozomona donc na mincho ndenge za bongo tellement ya lobi que Belleville a sans valeur Belleville aza mutu mo ye ako calculer Belleville te Belleville apesaka te Belleville muninga na été ako papola Belleville bambata mama ngai vraiment na yebisi yo oza mwasi oreglaka lokwa biso beta Belleville bambata tondima yo soko oza mwasi ya tembe soki vraiment yo oza mwasi ya tembe oreglaka yaya beta Belleville bambata tondima yo oza na oso omoni bapunition mosusu bonjour mama weti omona omoni bapunition mosusu nzambe apesaka moto na vino okebota na nganga yaya ozomona tala déjà mutu ye moko aza komiyeba valeur na ye te yaya abolanda kitoko na ye te abelaka bolanda banyovi na ye te abelaka yaya si oyebi mutu moko beso na miyebi ke na okufa pour tout le monde tokufa na biso parce que touta na mabele tozonga na mabele mais na babiso oyo misu tokufa autant fixé pas melanga na lobango likolo nango kebota na PD ta babiloko nza babimisa siko tala jaka catégorie bongo yo moko ozomona ligne ya mwana te mpoka bozwa na chance oyoka mwana na esika loba te sikoyo est-ce que Belleville kobimisa eloko ya bongo bientôt tika yango tovandi boye bokanisa yango mpe eza ya solo yo bomoni nga na ye koyesa bino ke oyo akufi aza petit frère na nga propre mwana papa na nga ata bato bakoyambala nsima bopartagele nga ka video na ngai oyo akufi so botali bilongi na biso botali elongi ya tata na nga oyo aza wana bokomona make mwana na ye comme ça babimisa sikoyo grande sœur ya mama Moyindo na mobali oyo abotaki mwana oyo aza wana yango na explication na nga bandeko mama Ndelka akufi na kin bien libanda kin akufi na Angola abelaki bakambo ebima yango ebelebele bino mo boyebi internet nde ezalaka mambo ebima ebelebele parce que liboso abelaka mama Moyindo abenga ye papa biso ntango azalaki na envie akita ye kin papa so moto asalisaki ye après ntango abongi azongi Angola même na bemba papa biso bia moya kiteza kite bazaki tuna na Angola na bandeko na biso mosusu parce que ngana yaka kobeta en fait vie privée te moni nazana te pona en fait na linga vraiment kobeta vie privée ya famille te c'est ça on ngana zaka awa pona ko nga vraiment vie privée ya famille nanga na yaka na ngote soki pe babuzo be bandeko ya e bando bi matena nyepe na ya na ngati donc so moni ngana yebo e pona wesa bino que aza petit frère nanga na ba bassin tozana ba filtre donc tozana na ba biloko par rapport tozo saisir opportunité to moni pas mwana mwasi wana oyebi combien biso lelo to bénéficier pas Belleville vraiment à part na ba chaîne na biso na ba éducation ozomona ovandi pe boye batu na lupangu batu pe ba vraiment en tout cas bien ka changer ko et abimite mabana tongo ti tongo pa lali na ye en tout cas c'est grâce à qui Belleville meza wapi na ba cimetière akala oya kasavu ya ngiringiri na ngenge cimetière wala ko tanda kuna baweza bango papa tika soko chimbolo ko mona liboko ya mutu tala siko ba résidence place ya mettre la tolo papa tika résidence koto soko chimboli makaso mona mbwa ba gérer zana akanga osku bakundi ngaya wa nazana salupango yo oyo mama top bako
bonsoir baboni na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision. En tout cas émission oyo bokozongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision bokozongo pe na mwana suka famille Bota chez Bianca Zanga. Merci beaucoup na famille Bota oye famille Bota focus na ba film ya biso. Merci beaucoup na maman Belvi Kandila patronne qui est poutine de l'écriture pardon. Maman Beta Kabiso ba 1 million de vies ba 1 million 500 ba 1 million 350 ba 1 million 200. En tout cas félicitations maman Moussala ezomona na misu ya batu film qui toko to consommer film na biso spiritus oyo maman Belvi acheli biso lisusu film qui toko na kombo ya spiritus film qui toko film vraiment bo consommer bo partager film yango na les affaires la biso tinde to vendre botolo bato défendre maman Belvi to défendre Belvi quantité to défendre ba valeur o eza na kati ya maman Belvi quantité ba film ya ba torgnol ba film ya temps de la fin ba spiritus oyo film kitoko oyo maman Belvi acheli biso. En tout cas actualité ezo benga biso toza wana pona bino lelo vraiment na plateau na nga nazanga mon côté nazana Bianca Zanga mwana suka ya famille Bota. En tout cas bozo mona déjà ndenge a répondre kuna Nabatak. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange Blandine Panzou na kata France wana Mayaya chérie, je t'aime beaucoup Blandine Panzou, je te salue en tout cas. Merci beaucoup aussi à C4 Estelle, Bijou Amba, Jeanne Mboso Bambote na bino ebele, Samiga Amba mon ami privé et personnel, je te salue. Bianca Zanga nazana ina plateau na nga le mukolo na lelo. En tout cas Enoch Didaju soboza parole mo na nga yibo fongole na nga plateau na yamba Bianca Zanga mwana suka famille Bota. Bianca bonjour, bonne santé. Oui, Zana Bonga Manano. Bonjour Pamela Matondo. Bonjour Nabandeko Tutwana Bangwawa. Et d'abord Naemoko Poutine de l'écriture. Belle-Vie Télévision, Babi vraiment, Maman Moro, Tiara Goshi, Maman Ochigar, et moi soit les Karabango. Maman azo beta bango bazo pola mais bon dit maté vraiment y on a Belle-Vie Télévision babi vraiment yo mutozo temps retard dans nos films na biso spiritus te lelo vraiment toza wana 7e épisode na biso ekota lelo you know mtali film te yaya. You know, t'as le film, t'es koto kagu, biso toyo kana film na biso vraiment. Merci beaucoup à Dongole Sanzamba Versace. Merci à toi Odette Lessa maman la Lesline. Merci à Niki Lessa et pourquoi pas Mifi Lessa Motema ya papi. Nadine Kialuta Iran Kialuta Motema Richard. Jocelyne Kialuta Karine Zanga. Merci à toi Patricia Branco. Agent César Moko Adajo Lubanza de Turquie Luanda, Turquie Paris et Paiwapi Rose Mengazawana. Le roi célèbre Christian Goma. Merci à la maman chérie à moi si maman José Dousadissou, maman Aniba Super, la grande H maman Sakina et ma grande sœur chérie maman Mamita Dina, vraiment merci à toi Nicolette Douma et merci à Samy Gra, merci à Anthony, merci à Dadjou Oaza derrière la caméra et merci à Enoch Oaza derrière la caméra et à Kilelo Télévision Pamela Matondo ma question ya yo et puis Biano Yangai. Ok voilà Bianca Zanga ba question yangai ba réponse ya yo lelo oyo boni d'abord basango ya Belle-Vie Télévision parce que ba comme benga maman Belle-Vie Mikolo maman Beta yeto maman ba 1 million de vie. Boni basango famille Bota. Voilà famille Bota d'abord dans le bon mais toujours na moi sango ya moi papa mawa parce que longue est toujours na ngambu na biso ndeko na biso dipine le monde méchant donc à un hôpital na utipe kuna sikoyo vraiment na moni ça va vraiment nzamba lola asali nzambo to bele la nzamba Belle-Vie Kandi parce que après rapport na bana na inyo surtout vraiment nzambe wana répondre biso toujours elonga ba betaki mbasu ya nyoka o vraiment izalaka ke et meme mbala moko po tango donc mbala moko lokolo ezo vimba yo comme na rouge mais nzambe dit bon Dipine ça va dans le bon en tout cas bah tout besoin la famille Bota besoin que ça Dipine na ba prière t'es vraiment famille Bota toza bien mère Azana ça va vraiment maman ba 1 million de vie donc tout retour comme on a ba 200 to matana ba 3 millions donc wana ezango j'aime que na famille Bota vraiment maman pe azokende bientôt à le 8 c'est maman azokende Bruxelles ezandeni non kuna ezali dîner fraternité il y a bofele na bofeline omoni Pamela baebaka bato malamu na ba geste d'abord Belle-Vue
asalaka beaucoup plus na famille na été akoma osala beaucoup plus na libanda ozomona parce que na famille na déjà balia bamelaka bazangi place ovanda te baza vraiment bien mais Bellevue avanda tali abi eloko nini suna kokosala na mokili parce que nzamba pesinga nzamba bitolia na ba oyo ba nango te to mela na ba oyo ba mela te pamela moto abombi na ndaku ozangi place ovanda mutu mo bazio vraiment habiter il faut na vana et pamela za facile te mutu mo ba obimisa mbongo na sombeli bino bilamba aolesa bino vraiment donc bana wana baza bien parce que déjà bientôt ba banda ba misala bientôt ba boulangerie zo fongwama et bientôt ba coupe couture donc mutu tout musala atanga ipe na mi place pe na ko banda na formation wana donc Bellevue en tout cas Poutine nzambalo la pambola yo nzambalo la batelo Bellevue na bike Bruxelles ce bokebi te na ese bino bo mona ngai ezala tomber tala kara ba blandine panzu balobi bango ba okita sur le terrain en tout cas France mais azana pour ça kita sur le terrain blandine panzu tête à tête na maman banga te ke boko mona nga si na yebisa bango OK bien quand ningo vanda penzo mona ke mama Belleville lo aza fierté na biso wa longola ba comédie suki metant ba omona ba vandi bazo finga ye finga ye mama Bellevue wa longola batu soni lelo na monde ya comédie mais mutu mo boya vandi a 8 ans ya ko finga mama Bellevue bien kazanga esala ko ndenge nini Bellevue ya na TV ela biso slogan moko boye famille bota shalom voilà famille bota focus et famille bota silence obi kanga makasi ikanga jusqu'à présent na ba infiltré bosani lomo ba oyoka gu ba oyoka gu tadinga lapa lobeko leka lelo yango pe na komoko na minoko bato ebele lobeko leka lelo ozomona par rapport ya nini par rapport ya force non d'abord azanango et puis aura azanango et ce qu'a salé loko moko boye ba mélomane na ba fan na ye toujours ba joaka yango moni na ba infiltré pe plutôt bango pe ba copia shalom ba komo copier pe ba koyoka goût donc biloko tout ya biso famille bota ba joaka parlant na lobani ni nani Pamela Bellevue a valeur Bellevue a vraiment valeur omoni batali boma ba koya misatu bavuma bato mama misatu bango nyoto bomona bango vuma mitu ndenge moko mais soka avanda tali boye avanda tali makamuso habité obikeza bato maboma muso apesa bato conseil na nzela si avandi matali apesi yo siko mutu bato maboma oyo bazalaka ke avandi ye moko aza ko mi calculer na osala nini na koluka nini amona maya salite akoti na maya salite wana yazo mona ngo piscine azo sokola ke koluka loko ole na fulu sikoyo tina kati ya terrasse est-ce que muta bongo Bellevue ko vanda yo répondre mutu azana mikanda telema ya lokuta azana mikanda ngo pe bapesa yango penza bapesa mikanda telema tanga bomaka mutu na kasha vubu babimi famille bimisela ka mutu bongo ye makanza kendaka te poani makanza to chaka bane lengesa o matatisa yo akoma makanza te poani ozomona tanga boma mutu famille sikoyo batali babite bakokanga mwana biso te bazaka bambanda ti aya okuta siko mobali na quartier na fille wana papa mwana liboso bitumba la fille siko glissa na carreau kobeta na beta na ki akufi sur place ouais ozomona siko no loba no muta bongo soko eko finga Bellevue mutu moko boye Bellevue ko vanda bano calculer ba vaurien si ya insensé ozomona tala déjà mutu ye moko aza komi ye ba valeur na ete ya abolanda kitoko na ete abelaka bolanda banyovi na ete abelaka ya si obi mutu mo beso na mi yebi ke na okufa pour tout le monde to okufa na biso parce que to uta na mabele to zonga na mabele mais na ba biso oyo misu to okufa autant fixé Pamela nga na lobango nga na okufa nga liwa maladie te ya avion te ya mai te accident te ko sa no kutera to bokela nga maladie po ekote bimi ekote tout est dendi ozomona nga vraiment na za muto nzambe
quand ne peut tosala émission boy soki na sentir que faut audible mo elinge binanga bianca leo ndoza wono okende nayebi ke oyo eza nzambe na lala ta wana ina kufi na kenanga pamela ngana kobela te ke na nyoko la famille na sumaka na bilamba balongola nga te ngana nzambe tosala alliance wana ngana sala ba voyage mususu mutuka ezonga sima frère sili mutuka ezonga na ngomba ya mbanza ngungu na ngomba nzanzi bato ba voyageur bakena bakongo bayebi yango lititi ekanga pina mutuka pamela quelle grâce naza nango osomona siko babiso oyo toloka ba Belleville ata kutu boye ndenge nini amona bango te donc Belleville azokaliki Belleville eza bona minute aokalikile te wana aza femme essentielle aza sans valeur Hermoso ye ku na porte aussi to kopenga ta valeur ko beta maboko pa ye vraiment ndenge eza botango omone bomono bika tala o likaya buna kwanga ozomona na bango ye ndenge ata bongo mutu moko boye ozupe courage ovanda na TV bambwano wana na okalikile bango te ngase boye olobalanga na olobaka na Belleville mais oui il faut le bango parce que Belleville est superstar Belleville ça icône na yo donc il faut olobaka na Belleville pour ça le na Belleville te neti biso to mona mama bino azali na succès te apesa kana te ngala ko vanda mana ba do calculer makolo soso simba te lo soana ni na ba 1 million depuis ba 2 millions ngala zo o mona minute o monta Belleville ça na ba valeur moko boye na minute oyo mutu tu il faut ridiculiser mutu tu fa kulisa ye mutu na mutu luka Davina Apwa na peso ba mbote merci Davina Apwa lobi Belleville ça océan ça mai richesse oye na kopo to kiso za mosa mayele yo so za mota zobo oye na kopo loko abango mais biso basa mayele to yana ba bidon to yana ba bassin to yana ba filtre non to na ba biloko par rapport to zo saisir opportunité to moni pas moi na moi chwana oyebi combien biso lelo to bénéficier pas Belleville vraiment à part na ba chaîne na biso na ba éducation ozomona ovandi pe boye batu na lupangu batu pe ba vraiment en tout cas bien ka change encore et abimite mama na tongo ti tongo pa lali na ye en tout cas c'est grâce à qui Belleville ozomona siko muta bongo soki yo kofinga ne amona ngo normal po biso na mintu ne za botoko calculer so makolo soso te parce que apezaka na été siko bango fo ba calculer leader ba leader Belleville alors biso to za ba mbo Belleville oui j'accepte ngama na pitbull Belleville ozomona donc na mintu ndenge za bongo tellement ya lobi ke Belleville aza sans valeur Belleville aza mutu mo ye ako calculer Belleville te Belleville apezaka te Belleville muninga na été ako papola Belleville bambata mama ngai vraiment nayebisi yo oza mwasi oreglaka lokwa biso beta Belleville bambata tondima yo soko oza mwasi ya tembe soki vraiment yo oza mwasi ya tembe oreglaka yaya beta Belleville bambata tondima yo oza na oso omoni bapunition mosusu bonjour mama weti omona omona bapunition mosusu nzambe apesaka moto na vino okebota na nganga likolo nango okebota na pede taba biloko nzambe abimisa siko tala jaka catégorie bongo yo moko ozomona linia mwana te mpoka bozwa na chance oyoka mwana na esika loba te sikoyo est-ce que Belleville kobimisa eloko ya bongo ata loso nzambe apesi na mwana te po akoya ozomona po akoya na boutique nzambe ya bana nzambe nzambe mayebi siso eza ya Belleville très bien ozomona ayebi vraiment kabine eza bodo ba place triple oyo de oyo eza ya Belleville mais yo mutu moko boye okomi na niveau ofinga mama top mama top alesa yo kolesa mama top te yo est-ce que mutu lokola ye na ba valeur na ba kilo mama top ako calculer essentiel lokola ye vraiment valeur onanu dada international aza nango ya aza nango te si réellement aza mwasa malonga yo lo place na vanda eza place mutu akobokola mwana te yaya musique ekata ma air nini ozolala na nini na kati rouge libanda chocolat siko dada za na ma campagne place ozoyoka kaka bandeke baolela chika oyo kama kele bandeke au moins la différence entre ina dada siko mama ta pasu na ma campagne tala différence ya ye
mais ye famille eza wapi na ba cimetière akala oyo akasavu ya ngiringiri oh na ngenge cimetière wala ko tanda kuna baweza bango papa tika soko chimbolo komona liboko ya mutu OK tala siko ba résidence place ya metela tolo papa tika résidence koto soko chimbolo makaso mona mbwa ba gérera zana akanga osku bakundi ngaya wa nazana salupango yo OK oyo mama top bakotikele lupango place wana te ba valeur mama top yo olia pa mama top abokola yo oyo yo mkomoto ko osala ngwe pa dada mkomoto ko osala ngwe pa mama top mko osa sans valeur ngana ozo comprendre omoni bato ba olinga ba répondre neti famille mama moyindo ngana oloba no d'abord pour ça telle ba vidéo wana moi na grande sœur nanga Lili ba fosa aza na koloba comment lokola moi na mama moyindo parce qu'elle exaka journée na mobimba na mama moyindo ala kisa Lili na biso ba prière Lili ba fosa so hôtel na ba miso ba to belé ba so na Luanda oyo ba tomoki ye pas parmi na be mission wana parlant na loba nini Pamela obi choc mama moyindo azui ouais moto aboti mort na yo kapasi wana te parce que moi on a message na ngana yete na moni eka ba leki na ye douleur egeza parce que la mimi 9 mois ezate na moto atindaka ke sombela nga lipa ke sombela nga crédit ya moko te 1 2 3 4 5 bokeno 4 natikali na moko mais bato bazo beta sete balobi mama moyindo tikala okende maternité ta bota te ya mama moyindo aboti bana 5 ya osa ba aventure te mama moyindo aboti bana 5 na pesi Anel Kabalon d'Or mbote na Paris place azali wana pour moi no asuka za tata moko na Nelka OK oui na mona qui sorti médiatique ya Nelka baza tata moko na Nelka bibianka babilo musu batu ba loba na vandi mana tali abi fallait pas na ya yango au moins tellement monde internet na yaka na nga lisusu te na komona nga beaucoup plus na sali ba live na nga na bimi na koti kaka pona répondre batu na tali sa batu ke wana leki na po Nelka za pembe mais soko tele elongi ya Nelka baza elongi moko Nelka pembe mama moyindo aboti bana 5 Pamela na ba circonstance ka ekomela biso nzambe moko azwa lokumu azwa 4 atika na moko wana boye afanda na mama na ye et puis le type a question bato ba baza na 44 ans non azana 32 ans azana 31 ans OK était wana lobi ya 42 ans te ya oyo bango basali ba analyse babe aza na 44 ans bazo finga liboma na bango pona nini vraiment obi batu lokola banisi lolo isa passé OK Pamela moi na vie obi biso tu te ko saka ba analyse na biso to so ata yo finga batu te vraiment pe o finga mutu na tanini ya tango olingo sala analyse mokile yoko mokile sepela na oya yeba na olinga na loba nini o na loba o epesa nga makambo te so yo moni nga kombo na nga bato ba komosela nga ba analyse kombo na nge mati Pamela naza sous malédiction parce que babiloko bato balobi na bango soki bazaki bato moko baza na conscience bainga bazonga ba 3 émissions ba 4 émissions te tellement baza sa manière ba pesa na pe conseil ya yo ke no vano finga mutu akufele ngambe ya mobali bongo balobi ke atiko lela bongo parce que nengo lela bongo osemisa po ba cotiser mbongo est-ce que moyindo asali sortie médiatique bo pesanga te bo saka na pe na moyindo ngo Pamela nga na mona ndako mama moyindo malgré tout na kata Luanda te mais na mona ngo pa Lili na ba vidéo moyindo na pas na ndako ozomona mais muta akufeli mwana na ye muta tati muta comme na niveau kabi nzambo zalaka te moyindo auti prière ko uti prière azozonga na mwana bakuta na mwana na coin abimisa mbonga pesa grand garçon po mwana mdalambaki na sodi na batalwanda mwana ne muta lambi ozela mama na uta prière ya balia abengi mama ne mende no umela prière mama bite na kwa bisava na yo zwa na chola mukongo ba oseka na mwana bisa va bima na kwa yo zwanga ba bimi bo bandi po so na mwana mbala moko mwana tangi soyi
est-ce que azaki déjà maladie? Azaki maladie te. Parce que balobi asalaka na AVC. Non, c'est faux et archi faux. OK. Abelaki liboso, abelaki azaki na problème à ba rein. OK. Azaki problème à ba rein liboso. Nde abimaki papa na bango avant kufa nda traita ki mwana na ye. Et ko sala ke mwana komi na ye bien makamina de l'équipe normal azonga ne Luanda sans problème. Et ko sala ke mwana tangiso mama bi utangiso ibondeni apangusi mwana eso. Ai mama na comprendre peut-être abisa va zambongo sombela nga mega. Mwana mekota pa liboso pa mi balé le colonel loboko elembi. Moyindo maman ko ba mimi mwana. Tant ba kena mwana hôpital déjà. Hôpital ba kenda ki liboso ba mona ke mwana za lisusu te. Ba ko kena deuxième hôpital ba tie mwana na bonbonne. Mwana ba no pe na bonbonne mais na minute ba senga ba fo ba kota radio. Ba ko mona makila na crâne. Ya na kata dans elingi cerveau. OK. Nde ba yebisi le ka moyindo mobali ba yebisi ke mwana aza lisusu te parce que asali AVC moko ya mabe. Moya zala ezati boyi bakandeni ya koyebisa mama na bango na pena mincho déjà mwana azate mais yo kosa kaka bango moya tolala ezate babito kende na tongo bongo to zonga ndio ameka mais moyinda comprendre déjà que mwana na ye on dirait ya ça ne va pas bazuye bayeni na makasi na tongo na ba 5 heures tongo ba ye nde bayebisi bango vérité mwana to chaki na mort. Ozomona siko mutu ana choc bongo mutu ana douleur mwana mobali mutu alambi po ya lié tendresse keba silama. OK. Mutu azobango azate tendresse mutu azobango azate mama bike bino mo kandenye mama moyindo olela ta maternité te mama alobi bongo na pasi Pamela nazaki na bino 5 bokei nyonso mbala moko mais na kena maternité wapi mutu olela choc makasi bongo Pamela mutu tala tendresse keba mutu abango azate keba obi ngai kopo na famille moyindo te ngai na osila na ye ena sensité comment ko traiter mutu ayebi pasa makila yo suka na mibale po ani vraiment bano kena ko bota mapasa bakufa po ani bota liso ba mapasa akena mapasa uta bota ta pesa mobali nenda katière sacrifice abana na mapasa keba obina okinoki susi na oki pasi ta na tali vidéo wana na tala mutu azaki na bana Pamela et surtout yezaki na bango 5 bake bango nyonso yo bongo biso oto na ba moko oui bien ka question on a pas na lingana pozango yo tomona ke bato ebele baboti 5 6 7 moko umi bale bakokolongwa mais siko bien ka zanga na minute ndingo za mwana moko wana lisu na moko parce que toyebi ke oza mama mabota jour mobile oya koyana ndenga sérieux oboti mwana mususu mais oyo ozana elelo azana ka lisu moko wana olali olamuki bambo baye obengo mais bité na kozala wapi na kotelemela wapi na kolelela wapi na ebité Pamela po yende na namoni namoni ya mibale te namoni ya misato to yeka nde na ye yaya ata zala fola liaka na fulu yeka na za na ye ozomona yo siko muta bongo yo ko kele mama te muta zaki na bana 5 nzamba longoli bango nyonso yo ya na TV posaka na muta bongo ayebi pasa maternité ya ko pousa bana 5 voilà fozala na fozala sans motema yo poza mama ozoseka muninga lokola yo est-ce que oyebi surprise nini nzamba abongisela yo vraiment oyebi surprise na yo te yaya oyebi nzamba abongisela bino te botika kotortire mitema oyo ezoka eza kitoko te okeno traité moyindo asi abota wapi ye aza na yayebi pasa kopusa mwana yayebi yango mais peut-être pour akufela non être cher te yango oyeba douleur oza mutema bato bakufela te to ndeni bien kazanga parce que eleleli ya mama moyindo alobi ke bapesa ye ba jour ya kokonte na mokili oyo donc au vivre sur longtemps te ya esengo ezaki bana ngo nake luka mpona bana ngo bana ngo bana bango te bona osasu nini na age ya mama moyindo lobi ezala miracle ya nzambe apesa ezemi apesa ezemi abota ata 5 mbala moko to 6 omona ça fait mal omona mama azolela na douleur nyonso ya pasi ya bana tandasi yo muta bongo yosakana ye aoza mwa mabe yo foti na ye te mwasi alala na banganga alali na bakatiere aza
mayele balongola Ok. vile ezalaka bongo malédiction na malédiction po eloko moko famille ya bamama moyindo balobi pamela soki eza nga na luka famille wana na privé te ya lobi obanga te parce que ata bakangisi siko akosamba te bakangisa na bango ye te yaya bakangisa na bango ye te leta na biso eza bakangise te mais justice ya solo eza ya nzambe bakangise te mama moyindo balobaki oda na famille na bango bana ta okangise te mais moyindo olela yo oseka moto abota bana 5 osakana nde na modele na tv bino nyonso eske bino bobike basi nzambe mpe akoko frappe bango donc akoko frappe bango na ndenge nyonso alongoli mpe bana bino siksango molukela yango na ndenge boye mpo banga nzambe ko ata bino internet yango etosaka bino ata bino bato boyaka na bamatière mpo bato bakombo na bino etangama babelvi basali basuccès na makambo ya boye te au final lolo mama top femme de valeur yo valeur nini oza nango na mokili yo tendresse yo valeur nini oza nango ya pe femme de valeur par exemple se mesurer ye aza madame nde moko na madame Bellevue bakotaka nde moko yo makambo Bellevue asalaka na YouTube yo ti okufa okoka te autorité morale nokuta okoka te bongo yo oza ata na cheville ya demer te bongo yo totia ba top media totie ba top max totie ba demer nyangi totie ba Kilelo TV totie ba chaîne lokola ba Clarisse Plasma SRMM totie ba BBC wana mama est-ce que l'équipe ba chaîne na na cité na otalama natangi kutu non ngai non te ponga visibilité na ne fonga makasi te ye makasi mikolo yo mama félicitations d'abord merci félicitations ozomona mais mokolo moko te bavanda na TV basakana eza ndenge na bino ya ndenge na bino mpo komona mwasi moko boye aza na sans valeur sans manière bango nyonso bango baza banini nakoloba babunio ozomona mwasi moko donc ndenge aza bongo aza na motema bomoto te ya moto azwi bana na ye moko akepesa tala moto akanga bafille ya théâtre naleka président Sami Mokili akenda kopesa bango banganga basakana na bango amema bango na ndako nganga babima na bafille wana tout mpo bakatiere loso tali bafille wana bavie eza malamu te lelo bazoluka badelivrance bavie na bango kozi nani ye tellement ndenge aza bongo aza yokanisi na age oyo tandis aza nango 46 ans akosa mobali afa aza na 46 ans ye moninga 45 ans 50 ans lobiga wakakati yokanisi 46 ans otandis aza nango akoki kozala mobali afa ye na différence afa ekoki ata ba 15 ba 17 ans 18 ans écart na kati wana wana za mama na kobota ye tala émission asali ovomona moto elonge ekei ta baride ndenge etelemi ene elongi bolanda baniovi na ye te abelaka. Ok, merci beaucoup Bianca Zanga. Quand on tolobaki ba question ngai ba réponse ya Bianca Zanga. Bianca Zanga question on a posé autant que une mère ozala maman moboti na maman moboko les différences c'est nini? Yaya. Omona lo omona loba na yo. Ngata na bota mwana ngai. Abota na maman mluba. Ok. Ngata on a boti mwana après quelques minutes il pas qu'à bota mais abikate OK asala hémorragie kufa sur place atika bébé bébé on a mutazwa ileki ya mama wana le bazana ma compagne na PC exaucim bote le là ça a 22 ans. OK Non ça a 22 ans te na 19 ans 18 ans. OK Non 18 ans ça âge mwana mwana 19 ans 19 ans. Ozomona aboti mwana na ye azaki nelike ke na melisa mwana nga libele me mutu mususu mutu abokoli mwana wana ozomona ne mama leki oloba nini ke mwana aza mwana nga te jamais mwana ye
Mwana makasi. Nga ba grande sœur na ngai mibale baboti bana baboti Irène Kialuta, baboti Nadine Kialuta, Jocelyne Kialuta. Baboti Exaucé Koumini, baboti Bernice Koumini. Yaya, bana na baza banani. Bana nga. Bana nga. Oui. Bayana nga mibali baboti bana bango bana nga. Mwana cousine nga kuna considérer mwana nga. Mosko mwana to botami tata moko mama moko akufa tikeli nga mwana na bokolete. Faut akana sans manière. Ya faut mwana oui ça va toke na kama mo ino to mtabota mwana wana to njimi. Ye mtaboko. Ye mtayebaki pasha butu. Yo laita mwana na couche, yo laita mwana na pampex. Yo tangisa mwana wana. Yo comme c'est le grand garçon à 31 ans. Diko na ngoto sendeni. Okay. Ozomona. Siko ozomona mutu mo onenga tabana babiloko zo ya koloba. Bato maso bavandi bato bazana mayele, bato bazana réflexion, bato bazana nini et puis na bato ba ocha ba commentaire na bémission na bango vraiment. Oza sans pitié. Lelo mawa elongo na mitema bato pourquoi bien ça. Ya toza diriger na monde des ténèbres. Toza diriger na bato science au titre balongola mawa. Tendance pas boire que la mutu malade déjà j'ai mouké. OK. Ba police a clairé si plasma na mpese na nzoto. Tendance pas ça mutu ma beza j'ai mouké. Ata sans pitié. Ozomona. Yo kanti de l'attaque comme dit pina se peut famille va dire pina va se décider ba me ko luka. Peut-être payer. OK. Ozomona muto déjà ça motema ya kozwa mwana na ye moko apesi ye sacrifice c'est pas katière vraiment bongo pa beso apeso malade lo nezanga vraiment mais biso penza bo kokate parce que malédiction ça cause ezana efete ezana efete okoko zwa ma vie no sérieuté ovandi po bité na silama nanu na meko zonga nanu sima na koma responsable na koma parent okomi na bakoko toke na polémique wapi polémique to sala entre nous mais mutaza na niveau que avandi na se mwana na ye atikala ki fils unique akufi te ba okango ka kindoki c'est normal en tout cas bien kazanga to komi vraiment na suka émission na biso question ya suka poto chité lelo oyo bato bazo ba olinga ko envier trop omona mutu na mutuka na ye yo pe bien kazanga ozaka na posa lobby okoma na mutuka na film na biso ya kitoko oyo mama Belvi ote ya biso komona vini ndenga via ki papa Serge lelo akotisi ye ba loge mais mbongo wana eza mbongo ya kolia na famille te mbongo wana eza ka fo ya kosala ka divers na ba boîte ya kokaba mais famille ezo souffrir est-ce que quoi envier na vie eza malamu bien kazanga d'abord ngati na Farabo Pamela moi je suis sans foutiste OK nga na vanda vraiment ça ba sana lobi na yo na pe na ba fille ba sango ba copine nga pe lelo misusu nzamba benga bango misusu pe toza na landata nga tambola la chaise kuba Natasha la pesi mbote akola na mutuka mona colonel na tambola na Suzu Ballon d'Or molimo ne pe mana kimia ozomona nga na tamboli na Vivette Mayamba na Vivette Mayamba te na tamboli na ba Karine Vivette Kalombo na vie na zala jamais complexé. OK ozomona oui et na vie na tamboli na pe na ba fille ba onya mama Rosa comment ba camarade nanga mais le nazanga moko nanga moko te parce que toi même moral oui toi même moral to bengana ka to sorolaka mais to mutna mtakoma lona tanae ozomona na ko convier Vivette Mayamba te pa futa na matonge afuta ndako 2 chambres salon cuisine na vie Vivette non eza vie ya Vivette na ba pesier oui nga penza ba pesi nga capacité ozo pe ndako na nga 2 chambres salon salle de bain na nga pe na yolo mutu abimisa montant wazo futa ya ye yango moni na vie kolula kwa envier eyibisaka ouais
ozomona yo kana tino ba mama suka mboka ba tendresse il faut batala nini oyo film na biso nini nini tala titre kimingai film Spiritus na film il faut batala film oya Spiritus parce que za bango za comportement na bango. OK. Tiba que no peso appareil ya photo na bula caméra et pas tata mukolo so ya malili ake no bimana yo apeso appareil ya photo na bula caméra ya pona nini trop pressé na vie. Ouais. Ok no bimana mutu likolo ya mutu auto oyi kaka na mutu auti poto pona sola pona parfum ya pamba ba melisio ba tembo likolo nango ba ki ba bimino ba si parfum ya yuri ba pesi yo mboko passe ça ya baza bato ba erreur na vie na oyebisa yo na regretaka pona nini to pesa na kata mbote na bango na vie na ngai. Le problème c'est ça. Donc na koma ko regretango bon Tarizate parce que déjà si na bendana na zo ba lignée mususu et puis na bango voma ekarekota na ko sala ngote ya jamais na ko sala ngo ba tout moko boye il faut bati ko lesa bana bango poso na fufu ilala. OK bien kazanga bambote na batu nyonso balinga ko to komi déjà na suka. Vraiment merci beaucoup na ba surtout oh vraiment ba ko zo libako yo la émission oyo so moni se pe émission te ya kolimbisa olimbisi o pa bona kolimbisa vraiment parce que to fingi mutu te to ignorer mutu te to lobi kaka o eza ba vérité. Ah oui. Émission na biso to sali to blesser mutu te. Et merci beaucoup na mauvais propre Jean-Paul Kapinga Motema Maman Nancy. Merci na mauvais propre Tito da Costa. Un grand merci à Jana Banaka ya Motema Rodrigue Bangala. Merci à Jenny Lema Aquarium. Kilo ya Congo 10 fois belle. Merci beaucoup à toi Armeline Tumba. Merci à Niki Soka la patronne, Rosimbouy International Kabobo. Merci à Miss Margot la patronne, Patiti Tenge, Nick Bams de Brazzaville. Merci à Chico Sana, merci à Tonton Grace, merci à Chaco, merci à Nenen Zimbi la brésilienne, merci à Doris Mwamba, vraiment donc merci à Dadjou, merci beaucoup à Enoch, merci à Anthony, merci à Samigra Amba et pourquoi pas Naïmoko Pamela. Mais dans mon anniversaire à Samigra Amba qui lobby? Non, même pas. Peut-être babosani jour. Merci beaucoup vraiment to komi na suka émission na biso. Merci beaucoup na famille Libota Mobimba, famille Libota to loba qui pas de distraction. Biso to komi ba maman ba 1 million de vies. En tout cas to matana ba 2 3 millions de vies. Yango eza force na biso en tout cas to consommer film na biso oyo mama Belleville acheli biso Spiritus film ezoleka kitoko boyebi ke biso kuna to ratakate. Merci beaucoup na Poutine de l'écriture la patronne en tout cas. Mosala ezokende kitoko to yebi que bientôt bazo yamba on a Bruxelles en tout cas maman Belleville Bruxelles a okende eza pona membre ya famille na yete OK ça la famille na yete OK ça la orphelin na orpheline ce qu'on nzambe mutu ya boye akokangele maboko te akofongolela ye ba porte partout parce que osala makambu oyo nzamba lingaka bana bitike balela nzala te bana bitike bazanga bilamba kolata te bana bitike bazanga place akolala te yango maman Belleville azoke kosala ce qu'on mutu aboya na ba valeur rebelle to koko kumba ye na ba distraction focus na musala famille Libota. Oh yeah. En tout cas, merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBCG, la maman qui dérange, Blandini Panzu, je te salue aussi na Katia France wana famille Libota ya Sir Blandini Panzu, je te salue, papa Faustin Ngombo de Bruxelles, papa Sam pour le nécessaire, Natacha Gola la patronne, Ariane Ngoma garçon Paris, Dadjou, je te salue aussi, Samigra Amba, Anthony Mofasa et la Laté, ce bon monde biso vraiment na Billy Boeza grâce à caméraman na biso, Enoch Luzolo et Dadjou, en tout cas toujours ça la musala kaka ndenge toyo kanaki. Merci beaucoup na famille Libota Mobima, en tout cas ba abonner na biso, bo continuer ko s'abonner, bo liker, bo partager vidéo vraiment ba commentaire na bino wana sala biso pe bien poto améliorer ko sala bino musala kitoko makasa en tout cas bien kazanga lobe loko mo eza très capital biso a to finga kate to ya olobaka juste ba vérité à un moment faut arrêter tant ya beze ezali tant bato bazolela pe ezali mama moyindo azaki kana mwana moko o atikala ki na ye pona vie na ye mobimba o atikala ki fierté na ye lelo nzamba longolie to sambela pona ye nzamba pesa ye kimia apesa ye donc motema ezala ya kokita parce que atangela ki biso lobi apesa ye mikolo ya kotanga en tout cas merci beaucoup na babone na biso nyonso bye.